Dialogue.com. Mes peuples de Dieu, Libota Nanzambe, Bandeko Yabiso. Oh, quelle grâce! Bien-aimé dans le Seigneur, Zambé na bon Zambé na ye, Ajuili Kanisi, Yako Kita na Mukili, Yako Lata Nzoto, Poete, Babwaka ki Satana, Ayiko Tunguisa Adam, Siko Zambé na bon Zambé na ye, Ajuili Kanisa ko zonga na Mukili, Yako Yap, Yemoko physiquement Lata Nzoto, Po Ayako Luka, Intel, na Intel. Quelle grâce! So na ba Intel lango yo nanga toza. Donc tu dois kola na ba quartier to ki bana mikie, tu tozo kola, mais ezalaki na quelques-uns, bazalaki ba mise à part. Bien aimé dans les Seigneurs. Tu tozaki na ba classe, tu tozaki na ba loyenge, tu tozaki na ba ndenge tozaki na mokili. Nzokande ezalaki na ba quelques-uns, bazalaki ba mise à part. So na ba mise à part ngo. Naba quelques-uns, ils ont nanga. Quelle joie immense! Bien-aimé dans le Seigneur. Zambé a pambolo une fois. Zambé a pambolo deux fois. Zambé a pambolo plusieurs fois de konangai. Mvulaya ma pamboli. Enoka na bomo inayo. Enoka na ndaku na yo. Enoka na santé na yo. Enoka na libala na yo. Enoka na misala na yo. Enoka na ba projet na yo nyonso. Banguna na yo. Bazala ba marche bien na yo. Kozwangolo yingiti bien aimé. Dites amen avec force, avec foi. Et qui se met là yo na kombo na Jésus Christ. Bien aimé yo kaloko papa tinga na swa na yo. Pour na dimanche ya lelo. Bien aimé tous allez dimanche. Alors dimanche en wezani. Na moni na bondela. No kiti na kotomboka. Zambe na pamboli kombo na sengi o merci. Nengo telemisinga na kobeta kokoko na motema ndeko na ngai. Oh atika komitungi sama. Atika loyenge à dimanche. Bien aimé dans les Seigneurs. Papa na tingoma kitoko ya kosona ndeko na nga. Nini ngo soane pona mokolo a dimanche. Ongolo bela nini papa na mitiki lokola mbeka. Na mitiki lokola canal. Papa passe message pour na ndeko na nga zala édifier. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimé, Zambé a pambola yo. Bien-aimé, oyezeli pona bateau yo. Ba yeso akufela. Bateau yo yeso akufela, bien-aimé. Ba onde message yo zalaka pona bango. Ezalaka scandale pona bateau misusu. Bien-aimé, dimanche. Bien-aimé, le gonangana ipsa yo lelo. Dimanche, ezalaka nango jouri ya Nzambe te. Bien-aimé, jouri ya Nzambe, eza mikolo nyonso. Mikolo nyonso zalaka na Yesu Kristo. Ezalo zo tambola, ezalo za na ndaku, ezalo za na musala, ezalo za na ba démarche, ezalo za na ba nyonso tozo sala na vie na yo. Zalaka na Yesu Kristo. Kozana Yesu Kristo, ezali kobondela avant kobima, kobondela tango lamuki, kobondela avant olala, kobondela avant olia. Donc, glorifier le nom de l'Éternel avant toutes choses. Donc, on dit que la nanzam, puis que ça la musique na masum, masum ninge ya, olibia tingaza ya nzam. Yangonde, bien mesoko kufi, nzamba zumuli munayo. Bato mona kaba dimanche wana, bato mona kaba sali banda kuna bango wana, obo benga kaba église soi-disant, église za bâtiment ezali peuple moko mis à part, ba benga bango église. Donc, yo solobi. Mobali linga mosi ndenge ya linga ka église, c'est ndenge ya linga ka peuple wana mis à part. Bien-aimé, misusu bakendaka koluka nde milimo kuna. Ozalaki no bien ko milimo. Bien-aimé, botela makambo sale makakuna. Botela te ba délivrance sale makakuna. Pourquoi izalaka te pa mindele? Bien-aimé, répondre ngana. Ben bazwa chance ya voyager dans ba pays étranger. Est-ce que ba makambo na même États-Unis za ba noir kande ba memarango? Et puis, et l'équipe a payé ya biso. Musika. Mais pourquoi? Au moins, l'église, dans l'église, bateau ba maladie, batondi, bateau anzala, batondi, bateau ndenge na ndenge. Mais pourquoi na poto ezalakate? Mais tout ça, est lié na pauvreté à pays. Organisation ezate. Ya umoni banganga, bazui le devant. Bien aimé. Nous avons compris comme tout don. Il y a guérison. Neti ba mususu assemble la nete na famille na bango bazana don ya guérir ba guérisseur na ba village. Alors bisoka ezango kindokité. Abisu pona maladie ozwa nzeto yo, sukola na nzeto yo, lia mbuma oyo, voilà. Mindele ne ba kitunda ba zuma ile wana nde ba selela ngo ba kisi.
Voilà, batanga wiso ba gingembre, ça ba kisi makasi, ba gingembre, ba avocat oyo. Amona mo bana nga batango pe na suki, ba maki. Zomona, ba biloko mikemi ko neza ba kisi, mais faut bande ko salela ngo, ezana ba tumso ba bina biso bazande ba guérisseur. Mais ba commission ngo ce côté, moto nza. Ba comme ce ko kosa batu, ma parole à lokuta, bien aimé. Allez, bimbozo tonda na biloko wana, bando kipe ba sali biloko na bango, bozo tonda, bien aimé, tous ces alliés na pauvreté à pays. Na mindeli awa biloko ni sala na ngote. Santé na basala ba hôpitaux na bango, santé basala ba centre na bango pour ba maboma, basala ba nini ba parc pour na bana ba kene ko sakana, basali ba cinéma pour ba kene ko se divertir, basali ba biloko belé ndenge na ndenge basali, donc ba restaurant, ba école, ba biloko belé, ba bibliothèque, eza na pas pays na biso pourquoi ezate parce que balingi biso tozala ba boma ba esprit na biso politique bazo yokana na ba musicien na ba politique na ba faux pasteur ali ba musique kaka na ba musique ba pub ya musique ba pub masanga donc batu bazala kaka bato masanga batu bazala kaka na église ba tondi kuna peut être ba politicien basala makam na bango. Un mot, la politique, les politiciens, ils sont ensemble, les pasteurs, les faux pasteurs, ils sont ensemble, les musiciens, ils sont en réunion, il faut que bon esprit à peuple, les mindelo wana tout le monde a vu quoi naté. Mondelo surtout ça éveillé. Mondelo bi qui faut que le comme sala. Mondelo bi qui de ce cas malade à l'hôpital. Bien aimé, dimanche au monde on a là tu église OK wapi. La bleu quoi n'est là na mo kalate. Vous savez Église et les peuples mis à part. Là où deux ou trois sont ensemble, mon nom, je suis milieu d'eux. Bien aimé, c'est même ce que nous avons fait dimanche paiement. C'est même ce que nous avons fait dimanche, c'est même paiement. Dimanche paiement, nous avons fait un bon de l'épénandako. Quand nous avons fait un cabana fi à péché, dans le temps à verset, nous avons Jean 10, nous avons verset 27. Jean chapitre 10, verset 27. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, Jean chapitre 10, verset 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Yoka, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Vous voyez qui verset? Bien sûr qu'il est connoté. Yébande Nzambe. Nzamatina ba prophète. Prophète, ils ont un titre, ils ont canal, ils ont la bouche de Dieu. C'est quand Nzamazo loba. Babenga mutongo prophète. Yo pour ça prophète. Mais oui, binoté. Pour Nzamaza na besoin à loba katina yo. Donc Nzamba ko tia mutumo pembe no teye. C'est tout. Le loba chance à ba réseaux sociaux message peso leka. Uso yo ka poso bon sa vie na yo. C'est tout. Bien aimé le Seigneur. Natango ba réseaux sociaux avec natango ba Paul. Paul Osani. Paul azo kuma ba lettre. Partout sur ici, on a un peu de bassin après c'est bon, comme on n'est pas sangana, comme on va aller à côté, alors qu'il ne peut que lundi ça, lundi ça, bon, je suis qui se va nous s'appender, n'est pas na salak. Combien de bateaux binga, combien de bandes aussi tokenda, combien de bateaux bandar ba message, puis bazo big sama, faut que ba témoignage, na sa maladie na big, na ko ikamu le baki, na sa vérité, ça délivrance ces ali mutoyer ba vérité. Ah, ils ont rendu pour mon atiki. Moi, on a délivré une affaire pour azo sakana oton wa ziki aibi ke koto no simba sote aibi vérité koto no ezaka bon bien aimé no sene bazo kosa bino dimanche pe mana libota na yo pote semaine obanda semaine na yo obanda ba kampo na yo bamso ça dimanche bamso pe dimanche akepe musala les jours du Seigneur c'est tous les jours bien yoka forcément suka na otanga na zana Acte chapitre 17 Acte chapitre 17, verset 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits des mains d'hommes. Ok. Verset 25. Il n'est pas servi dans des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Bien, continue verset. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Il y a plus de respiration orphelée. Après ça, souffle de vie orphelée. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Qu'on s'approche de Dieu, c'est-à-dire qu'on s'éloigne du diable, qu'on s'éloigne de la vie à péché. Point barre. Il y a pas qu'on terme la bonne zambé. Il y a pas qu'on bonde à tout moment.
zalaka en communion na nzambe et non na bato moke ba kosa bino nzambe ko piso mutu moko boye bosala ministère neti ngana nde nzambe apesanga ba frère Limia ba frère Tanguy apesanga ba Patrick Enab donc tosalaka ba vidéo ka po tolendisaka bato nzambe ko pesa bino pe yo na beaucoup de mutu moko bosangisa mbongo bokela kopesaka bato na bopito eza kosala nzambe kozala nzambe eza teke babiloko wana mutu moko abizu place mutu moko akozwa place ya nzambe na motema na yo te mutu te bien aimé bato bazo kosa bino bazo ba domination na ba vie na bino. Réveillez-vous s'il vous plaît, réveillez-vous. Donc vous pesa ba mbongo kumbula sa bilamba kuna bomo makambu kili Dieu n'est pas avec vous. Et on a plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom, n'avons-nous pas fait ceci à ton nom, Abalbronim, je vous ai jamais connu. Vous allez ensemble, les akokima masum, kokima pe bato mabe. Église ya liboso, ezali yo, moi sinon na bana. Yango wana peuple de Dieu. Bien nzambe apambola bino. Na ko lendisa bino kaka. Botika baba sorti inutile. Bazo kosa bino ngeno glofé mutu mo banganga. Yozo ngeno yoka SB et kadam na ye. Les autres personnes ne sont pas kitoko. Bien aimé l'homme ton qui sait qu'il a. Parole de Dieu ça spirituel. Tom taso lo babo. Et azo ka transmettre bino esprit na ye. Na ba père en ligne, beaucoup tamina ba père en ligne. Bo ba etadama bato wana te. Pour le sacan ça merci na osel pour il faut que mutu nga sala il faut que kidika pa mutu nga kina pa nan oh bien aimé dans le Seigneur bien aimé réveillez-vous il faut que tout ça ndenge moko maman nzambe ça makambu ya nzambe ça makambu batuti menga tina yaka boy na yaka pona ngamo kuti na santa ke nzamba linga loba boy nesi koti na yako loba na ibilika na ngana loba te nazo no ba kanza bazo sanga dimanche le belaka dimanche na bino funga ka munoko na funga munoko yoki makamba lobi mamanza misa makambo nzambe za makambo batuti batu basankapare na makambo ya batu ya nzambe po bazoka ba mbongo po bazo basi ba detu ba via ba basi ba ko te ya pe ko poser batu ba maboko makambo lukuta mama imposer ba no maboko na ndako papa imposer moi si imposer nga mo pe maman ça va imposer nga parce que c'est ma femme maman no belle maman no senti bien te maman prie pour moi oko so pe na moi si na yo be mo so so no bana o so na bana bino. Mais le gars, bébé spirituel, bon, il m'a collaté, al boutique, bâtiment, à bord que le monde a batouana, bon, moi, pas à ma barre, nabino, comment passer à yamba, moi, c'est une absence, na yo. Attends, baka, yumango. Oh! Bien aimé, on a un sikoloba, nous sommes le banabo, nabino. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous délivre, au nom de Jésus-Christ. Amen. congodialogue.com